nazomona ndambo c'est bon. On aura même un bateau bazar présent. Oh bah yeah. Bien que ça joue la semaine quand même. Bah, tu vas oui, oui. Tu as choisi de faire un day off dans le salon pour. Ah ouais, ils ont facilité. Ils ont facilité. Mais on est quand même présent. On est quand même présent. Mais quand même, c'est bon. Normalement, il fallait se regarder côté Liboso, normalement. Normalement, c'est on dirait comme on dirait, hein, parce que par exemple, c'est la pasteur. Tu as filmé comme un dame, on est besoin de parce que. Et mon coco, quand tu paniques un peu beaucoup, hein. Lalu panique un peu, mutu mnandinga pati babele mono. Lula invoca. Entrée église. Olha na stick na ngana bossa na ngana bulu kutena ko filmer. Logo l'esprit yango ye na filmer ka.
Aqui na Bull tem na filme, né? Mas, ok, vamos só filmar, não temos um bicote, pá. Não tinha mais, deve mesmo filmar isso. Yeah. Tá, tem Canadien, tu funa vuidi mamma, nata di be. Anka kalueke kwa kukombote. Está mesmo filmar isso. How many people are allowed to go in there? How many people are allowed to go in? I don't know. It normally comes with say 50 people. Well, there's no disease anyway. We could go over 100 people. Stick nanga donc il fallait na yana yango. Mais c'est bon. Stick yango na yana yango kaka. How many people are allowed to go in there? What do you mean? In the church? Sometimes they come. We can all go in there. Okay, that's fine. They still think that they're Yeah. Mutamud. Kimbote again, eh? Mutamud. Situ ban nga kimbote tat. Kimbote again mutamud. Tata, lemvuka ikoko mosuri na tata sengisi kukati. Ma vipi mama? Dai bana skaki hapo devuta mutu. Lule mvuka koko mosidati sengisi koko, eh? Mama kimbote kya kututo mona. Kiambote mama. Morma. Gostei pa. Prazer morma. Yo, puto mutu. Sete tu mona na muta mutu sete sengisi koko tu mona ni muka tindu eki koko. Okay. Are they allowed to go?
where the body is going to the church now. As you can see, we have the mother and the son. So, no, what about the mood? Soyez fort, you guys. Be strong, be strong, be strong. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has struck all my cares and burdens onto Ozala fort, Joama, zala fort. Zala fort, tu es un homme, mon frère. Sois fort, tu es un homme. Seja forte, pá. Seja forte, pá. E para nós todos, seja forte. Vamos lá, apoiando. Vamos entrando, seja forte, pá. É para nós todos. Obrigado, irmão. Obrigado. Seja forte, pá. Sonham forte, sonham forte, sonham forte. Deixa ainda meter isso no silêncio. Donc l'église est tondue, l'église est à plein, hein? Donc place exacte, bien que ça jour à semaine, mais félicitations vraiment, bah, Zombo vraiment bravo, hein? Bravo, mingi ni tingali na salite, na zwaki day off, on a participé à matanga. Et vraiment Nzambe asungi batu mingi ba sengi day off hein baye pour ba zala ndenge bomoni hein. Donc église na kati za bien kotonda quoi. Vraiment merci mingi, félicitations. Félicitations. Ndenge bozomona tozana deux corbières awa. Moko ya mwana, moko ya maman. C'est triste que likambo est salami, mais on n'a pas de choix. Choix exact, c'est triste, mais il y a un monde de salami. Nous allons banda, parce que l'église est à Botonda. Et puis ils ont l'église à Mounene, hein? Ils ont un cimetière. Dieu est grand, c'est triste, mais c'est ça. Je montre que donc sans compléter la vidéo. Ce qui corps bimi, trouver un peu musique, donc tu es obligé de conduire tout qui n'a trop et sika entraîner que salem.
C'est triste. Triste, triste. L'église à Mounine, hein? Mais tondi, c'est plein. Donc faut toujours faut que na eza musika na makolo eza musika penza.
compliqué ça. Hein? Et qui vit, c'est visa compliqué. Hein? Visa compliqué. Donc, tu as dit que tu es en musique, hein? Vous voulez en musique? Ok. Il faut que tu dises comment. S'il vous plaît. Les astuces aussi là. Oui. Nous avons pas de camion. Non, non, non. Ils ont musique à balobi. Non, non. N'importe quel car que vous avez. Oh, non, non. C'est là que nous avons pas de bateau. C'est là. C'est là dans le camion. C'est qui me fait ça? Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi. Yes. Nani mokonzi. Yes. Nzambe na biso afungisa bana kasi concentre. Bongo topesi nzela na ba choriste. Oyembela mama. Kati na sambo.
Il fallait prier. Oui, toi, tosengi moma oyo Pasteur Max ya kotika tango na maboko na Nzambe ya bombeli Nzambe na kombo na Yesu. Les amis, nous allons rester calmes. Oui, commis un temps très spécial. Très spécial pourquoi? Parce que la parole de Dieu s'accomplit. Il veut le outil poussière, au kozonga na poussière. Toyeba ke awa toza awa, mama na biso na leki na biso na ndeko na biso bazawa te. Bango, leur esprit se repose dans le maître du Seigneur. Mais ils ont habité dans ces corps. Et c'est pourquoi nous voulons honorer. Yesu azali awa, Yesu azali awa, na biso. Alleluia, 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 na Yesu. Alleluia, alleluia, alleluia. Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. O kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo, Kiti sangu ya nayo mesikoyo. Kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo mesikoyo. oyemba ya solo. Alleluia, alleluia, Hallelujah, alleluia na Yesu. oh hallelujah, Alleluia, alleluia, hallelujah, alleluia na Yesu. a solo. Alleluia, alleluia, Oh alleluia na Yesu. oh hallelujah, Alleluia, hallelujah, alleluia na Yesu. obisoto komona Yesu kitoko tosaye. Tokomona ye nandora. Tokomona Yesu kitoko tosaye. Tokomona ye nandora. Alleluia, alleluia na Yesu. Alleluia, alleluia.
Ministère na biso fufu wana aza na liloba ya koloba oza melonga obundi tina suka obosani te owangani nkolo te na suka owangani ete malgré bapasi na hôpital owangani ete owangani nzambe te tina suka. Merci na nyonso osali biso, merci nokozinga, merci mpona kozala ndenge nanga, merci nde bondimelaki nzambe, merci mpenza na nyonso bosali biso. Eske nzambe akokonsole mitema na biso bokomake biso mingi vraiment. Mikemeli mona bino ezopema na kimia. Ndenge Seigneur alakisi na bikwani bato bazoba bino bokufi te mwana esengo na nga nayebi ke kosala bomore bokufi te nzoto ezongi ndenge Seigneur aloba mema mosali kursi osisi kursi na yo noko osisi kursi na yo. Amen. Bongo tobengi papa na biso Jean-Marie. Ouais. Bon. Les mineurs comme côté aussi. Tant la bengaka à chaque fois ya mangai. Dernier temps zo bengo zo ya mbati. Vous vous rappelez petit. Ah mon général. Il va massa baleli au danser. Bon. Là il vient à eux donc la tigali moi na mawa vraiment. Pour côté de projet tout ça là to gagner là. Donc vous savez non. Zamba kumisama kaka pa okay. Baninga no tubazali awa tombeli onzela ila. Mama. Mama yo lo baidi. Unga na ikukunda mwana wate na ikukunda mwana wate. Mulelo ngai Londres na lela ngoya 1000 fois. Na utala mama na ngai. Siko lelo na yao na pura ukunda yo. Mama hakite tu. Amen. Amen. Bongo tobengi papa na biso. Afin kosi. Ya sana liloba ya koloba. Alléluia. Amen. Je partager ma opinion. Je retenu balam na biso parce que biso nyoka na nous avons intégré la couleur de la pâte. Et c'est très important de se reconnaître que nous avons coupé pour faire ma paille en colossal à la cuisine. Et nous voyons maman Julien qui a fait il y a un autre qui s'appelle Kuna. Bakoufi na position maman lambe. Dans le sens que Bakoufi fait dans la foi. Quand on est dans l'hôpital, on a Fifi, on a dit avant un jour la coupa. Avant un jour. Il y a un loko. Je veux de la main, on va ange, va vous quitter, va vous mater, va ange. Sur place, on va faire ça différemment. On a dit que c'est une bonne chose. Mais tu ne veux pas quitter, va vous quitter, va vous mater. Vous devez comprendre que ces anges étaient venus pour vous voyer.
Donc, ce qui va ange va juger, c'est ok, les sika malade. Voilà, ma soeur Moko, comme on a eu une dette, on a l'air de la famille. Elle a fait sa annonce, elle dit, ah papa, na doit qui me sert 22 jours, il m'a envoyé pour une famille. Je comprenais que la maman qui vient, parce que toutes les vies sont pour elle. Comme le dit, dans le fond, d'accord, on a eu, avec ma moni, ma tante, ma l'église, nous ne sommes pas là. Parce que c'est pour ça qui tombe à la ta propre, à où c'est qu'on a eu. Mais nous, nous, c'est qu'à pour nous. Il y a ça, les symboles, nous, c'est qu'à pour nous. Alors, deux messages, y compris ce que tu as dit, il y a des vie na bango na suka ya bomo na bango. En tout cas, faut se consoler. Bon, mon ensemble passé ma famille c'est bazar awati. Le autre jour là, ils ont encore. Bango bazar déjà pas na mokonzi. Bazar les siko et bongisami selon la Bible et selon notre foi parce que sans wana tout ça va les plus malheureux na mokonzi. Soit tu as mis qu'à Yesu pour na vie qu'à awa, ils ont pas signé. Donc tout ça l'espérance on a gloire. Que tant encore à kobenga moko na biso to aroya kozwa biso to kenesika mo malamu vraiment na sengi atoni ko sonzambe pour son plagi na kimia toujours na kimia ndenge hier to landa ipa pasteur vraiment nous avons battu moko na moko etika banzoka bandi ko sopa na demeure na bango to ko bondela pe to ko kena ensemble to kutana na salle kuna to bondela pour na famille pour kozwa mo eloko ko ya le to soloni ele to ki donc toujours le mois après que la salle parce qu'on adresse à ça dans on a beaucoup de tu vois ça en haut ça veut dire que papa ça en haut tout et sinon adresse tout tout en fond donc ça la prière du Seigneur mais avant de prier donc on a vu so centre même so malade mon équipe qui quoi à ma chose à moi deuxième on a évité. Est-ce que vous avez pris à vous avant de chanter? Papa chante. Bene bene Yesu kinonga na kanisa ufana mokozi yawe o zambe batela kan yawe ulusu unaye akufeli batoma oh sanjola Yesu nanga kumama kumama Yesu nanga kumama kumama Yesu nanga kumama Yesu nanga kumama omona yo elonga na biso tikato yembela yo kumama Yesu nanga omona nyoso yo sali kati na biso tikato yembela yo kumama Yesu nanga ona nyoso tozi kati na yo yaya tikato yembela yo kumama makamwelekela kanga okama kanga na nguya na yo kumama Yesu nanga akala komi na suka kono na komona loboko na yo kumama Yesu nanga gobele yo mosusu te 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 na lele bwana wa bwana Yesu bwana wa bwana Yesu moninga motema bwana wa bwana
Bwana Yesu Yesu tolinga yo mingi Bwana wa Bwana Yesu Yesu yosali ya minene Bwana wa Bwana Yesu Bwana lelele Bwana lelele Bwana lele Tunelita ya basantu Bwana lele Papa tupesa yo nini Bwana lele Yesu nanga salokumu Bwana lele Esiko yo totomboli yo Bwana lele Lokumu mataye bana yo Bwana lele Papa tosongisi matondo Epai na yo ça va symbole de quoi cause ma belle moka boaki so na ba frère ko boaka to boaka mutaki na frère boaki ba frère ba boaka na kati na ba zelo boaka mabele boaka na belle mo apesa ba mo yango ni zoya kuna mabele zoya na panji kuna wewe Pour ça, les prières. Yeah, that's fine. Ah, tobondeli na kombo na Yesu. Père de gloire,